Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chez Nabanamboka, Chantalia Nzambe TV. Sokolingo ye baba sango ya mboka, Kotana Chantalia Nzambe TV. Mate ya kitoko, ba émission ya kitoko, Kukuta sena Chantalia Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement. Nous bébé à la mbakana à bossa na mbakana. To yebele na mbakana pamba te ndeko na ngai. Tozana pasi biso bateke. Le dozolanda 3 ans après pour l'événement Vinicius Mobondo. Ministre Mobondo. Mobondo azoboma biso moya za te ndeko na ngai. Botala taba bilili ndenge bato azokufa. Bakati biso ba mutu. Tozaki na négociation entre bateke na bayaka. Toyoka na pona mokonza mboka sengaki do tia kimia. Toko mona te la mala lati bo ezana signe ya IDPS. C'est que biso nyo surtout tona se mokonza mboka. Kasi koyo dossier oyo tozana ngolo biso bateke tongi do tomboka. Tongi do tomboki déjà na ngongo doza vraiment lecté minduki na biso etelemi likolo. Na bakoko na biso ba temi parce que pona tano bato ba moyibo mio. Makile na bango pe fait ezoganga ti mo biso otomboki na sengi na mokonza mboka azola biso solution. Na sengi na gouverneur à ville Daniel Libumba bazola biso solution. Soki bazuli biso solution te na bakonzi. C'est que biso bateki muteki nyo surtout na ngongo oyo akomi wazalendo. C'est que Vinicius Mobondo bayaka bazali F23 biso bateki donc oza wazalendo. Ozomona griffe na za nango toujours mokonza mboka za IDPS. C'est que tozo soutenir mokonza mboka. Yango moyino na sengi na ba chef coutumier ebele oyo nyo surtout azana etandormi ville à Kinshasa. Baya do kutana soki ekosenga tokende et pas VPM tokutana VPM parce que yaza ministre na biso pour la solution pour na événement ministre Mobondo. Non, oui, pour les 26 tonnes. Bon, les 26 c'est vraiment vraiment que moi na muteke nyo surtout azana zamba azana esobe aza partout to senga na mututu abima mutu nyo surtout abima parce que tozoki no solo na grand chef Mbankana o bozomona na bilili ndinga na zoki délégation ya ba jeune leader o ya biso ba groupe ba teke o bazaki nzela plateau banda menka uti Mbankana ti mungata ngo biso nyoso tout mwana muteke nyoso tout le 25 do na Mbankana to solo na mokonzi na biso na ba chef na biso nyoso ba teke to za biso tumbelele bena mais déjà tozokuta na kuna po nini to solo la po trop c'est trop na ngongo Mbankana et comme une sécurité na ngongo Mobondo ba tie jour mardi biso ba teke za kutina biso teke les appels ba bangala bazana velo kutina na biso ba teke ezalaki vendredi zamba de côté bango ba tele biso ba ko mardi ba changer biso mibeko ilo biso le tombo qui va yango mardi moi de côté zamba ezate akuna Mbankana omoni ba kitima ele mbimiao bayaka ba kale bango eko mpoko tazamba falo benga moyaka bengi koko osimi mabele koko 3 fois aussi te ba lekisio opesi droit ba fongoli barrière ko sala misala na bilanga siko totali na danger wana esimba te yamo biso bateke tout doter mi vraiment biso surtout bateke dozana sima mokonza mboka IDPS Oui, que nous avons lever toi lelo. Balevaki mutute bakati nde lokolo bayeko lever balevaki bato na zamba kono panza makala 2 personnes lisusu après 2 jours ce soir bayo kata ndeko na biso lokolo mutakufi te ka lokolo bakokunda Teni bakati mutu lokolo bayoko tele na ferme place avandaki na ba Mobondo bakati lokolo mutatikali so tele tino bilile ezali bakati lokolo ka lokolo mutu na akufi te ka lokolo wana bakokunda lokolo ndeko na ngai salama be papa na ngai hein c'est que biso na bakoko na biso na monde na biso ya science ba teke pe doza be partenariat na ba ndeko marabu ba soutenir biso pona Vinicius Mobondo pona intérêt mokonza mboka ya communauté teke yango mboni kisi na bango na ngongo ya Mobondo et sous ne fête to neutraliser ngo déjà moins te bakoko ba konzi na bango tout le monde quand l'état so ika ba konzi ba luki ata biso do kutana do solo là parce que quoi ni to taper na plateau nazana kutu na mingo lobate naza vraiment toujours na souci pe na mawa na pasi papa abotinga kutu liebo akufi pona dossier Mobondo papa abotinga
Qu'est-ce que Mbele là? Na pesika Mbele là, na ba jeune bateke toujours to komaka lelo ndenge kaka to komi na griffe bazalendo. To bundela mabele na biso. Bayaka komi bazana F23 biso za bazalendo. Bazalendo siko na ngongo batomboki. Bateke na ngongo vraiment soke, ils va jeter. To tomboki vraiment. Boza na bureau to ni. Toza na bureau na biso, bureau na biso na ngongo comme tozaki unité comme de sangani, ndé tozo créer bureau na biso na Menkao. Tozo créer bureau na biso communauté na Menkao. Mwana muteki surtout azana pasi, azana likambu. Chef na biso tozo cha bureau na biso na Menkao. Et bon ba député, ba ministre, ba fou atke no boya. Oui, ton a problème na ngongo kutu ndeko kotangela ngana no ba député na biso ba tekete. Pona ngo na kanda. Kotangela nga komba député te. Bango kutu bato balinga ba aider biso parce que do vota bango baza belobele na biso na kata ba bureau ba assemblée kuna. Bazolo bate. Na ko loka moi muke Richard Muna. Na yokaye na assemblée a déclaré moi muke ba paye les ka côté biso bateke. Aza muteke te. Apa les etambo. Azoko côté biso bateke azolobela biso kuna. Pona ni azomona passe do mona. Pena gouvernement pe esenga batata leader na biso moko ya muteke place à la fois soutenir biso bateke lelo to sa bio communautaire c'est que tokoyoka ye pe na koyoka biso tokoyoka ye malobo ya uti nango pa moko e uti kuna ipa na ba konti kuna ye mtawe pesa biso ordre message bozo message oboy Comment dire Baxini? Oui, nazali kamba koloba. Eza biso bateke en tout cas tolalaki makasi to telema na ide oyo ebimi oyo eza ide moko malamu tala ba papa na biso ebele batika bilanga baye awa na ba mama na biso misusu bakomi koteka mai na ba mombele soki na ba mombele wana okuta pe ndako mo boye 6 personnes 7 personnes pona nini ba mama ebele bakufi na batension batiki biloko kuna bilanga pe ozomona bilanga mutako bimisa dimba ja fufu mais atiki yango pourquoi bayaka bana ko menacer biso mais na minute biso bateke to fongola miso tozala te ndenge ezala ke non baye ko menacer bino bobosi minzela bokimi te baye biso pe to ami baye so ya kobunda to bunda et en tout cas chef so pena oza chef de l'état makambo ofesi la ba mama na biso mutu nyonso atika kibilanga na ekuna azonga nyonso atika kio makala na e azonga kuna akinosisa misala na e en tout cas chef de l'état bolandela biso makambo yo tozo souffrir makasi totika bilanga na biso totika ba famille na biso misusu bakufa biso tokima kokima nde toza boye pona ba makambo wana so tokima boye to souffrir a makasi bako peza te en tout cas kosenga pe eza pasi tozonga na bamboka na biso kuna tosala misala na biso siko boza ba député bino ba barrière pas konti bon ba konti na biso lokola esi babimi bakomola na intérêt na bango bakomola na intérêt na bango ba misusu ba bundela biso ya liboso ka Richard Mona ndeko Eliezer un moment likambo na biso azobunda bunda en tout cas merci pour ndeko Eliezer na Richard Mona soki bozo bunda ka boye et sala biso bien makasi tala ba ndeko na biso ne ba souffrir muteke sera kala kote kama ite muteke azaki patron biso na bayaka muyaka ko telema na muteke te ngana to sa muyaka salelanga makala oyo asali yango asilisi ale aye azwi doa na e nganyo setikali yangai en tout cas lelo to comme mona ke non muyaka abotola muteke mboka etikala mbokana bango etikala ko sala mate mboka za ya biso nzambe akosunga biso na bakoko na biso tokozonga nde tozalaki chaque muteke akozonga na village na ye chef na zana malobaka yango na kosenga na mokonza mboka va soutenir biso pona dossier va soutenir parce que biso bateke na ngongo na alliance to sangani mwana muteke fumo ya kima mboka wana so zala mobondo eloko to solo ba griffe wazalendo village wana soki mobondo abengana bataka biso bazana kati biso bateke to za union to sangani plus de 500 personnes 1000 personnes 3000 personnes donc na ki donc ko tika fumo wana na mboka soko bango M23 village mobondo ba yo take biso eloko tozana ko yango to sima konza mboka vraiment asunga biso aide biso parce que totala ki trop c'est trop ezala ba konja l'état oyo atina ko na basoda kuna ba koma kopena na bango na mobondo ba colonel ba général oyo apesa ngo mission mobondo ba lela moko ambonga pamba eko mobondo soko apikolo bilanga bateke 10 ya masango akopesa bango 30% ya droit na ndeni esala mapi wapi talana
mabongo elo na sena mokonza mboka na gouverneur bomba esika azali na ministre mama na biso ya ministre vraiment ba aider nga numéro na téléphone na ko pesa yango na ba konzi ba sepelo benga nga pour ba soutenir biso pona toujours na intérêt mokonza mboka to monde griffe IDPS Fatibe Béton. Fatibe Béton. Respecter nano maloba oyo yo bandeko babandaki bana proposition ya le 25 le 26 ndenge nini bakoza organiser bamoni ke oyo biso toye nango lelo eza vraiment malamu nano te toluka tosangisa ide biso nyonso tumbala moko yango toye tolaka chef ke biso tozongi tokoya jour ya c'est présent Fachi Beton Mokotondolo tous ces peines na ba action na na initiation na o yazo sala mais toujours regretter professeur Kinshasa eza professeur Bateke professeur Kinshasa biso toujours regretter président zo pesa biso poste te Bateke tozai minene gouvernement na biso ata poste moko tozui ezate bandeko na biso province ville Kinshasa ya biso mais biso ba toto ma ville Kinshasa tozozo ba poste te yango toye kosenga na président Fachi Beton Mokotondolo apesa biso poste parce que toza ba toto ya ville Kinshasa et c'est qu'il faut pesa biso ata 4 postes oh biso faut gérer yango état que ba toto. Merci. Moutienne Mbama. C'est quoi Elvis? Oui. Vous avez mot à dire? Vous avez mot à dire? Oui, naza na mot à dire ya koloba. Maloba nanga ezaboye. Premièrement, tosengi merci na président de la République Fachi Beton na oyo azalelo. Deuxièmement, eza pona biso bateke. Susi na biso tozolela. Maya na misu na biso ekauki. Ezokoko bima lisusu te. Toye awa toza justement na groupe na kosenga nano merci beaucoup et pas ya président de la République Fachi Beton na ndenge asilisaki bitumba na este azobunda pe asilisa bitumba oyo ya biso ya mobondo toyebi te ezosila te azolobela yango plusieurs fois ezosila te toyebi te eza nini bato oyo azotinda basilisa bazoyoka maloba oyo azoloba te ou bien ndenge nini vraiment président de la République ayoka vraiment population ya bateke vraiment na ndenge moko ya kimi po toyebi te oyo azoluka ekoma na maloba oyo azoloba soki ke toko revendiquer biso nyonso tout ce que toko kota kaka sobe biso nyonso biso to ndima toko makaba bazalendo toko te sobe po biso to respecter maloba oyo azoyebisa biso ke botika me bandeko mosusu bazotika te na minitio dambakani to fandi awa ba mama na mai kuna babengani bango bandeko mosusu na zamba kuna baki kopanza fulu babengani bango baboteli bona basaki ya makaba ko baleve na bato ko toyebi te bateke bafandi kimia ne bandeko bayaka bazosala nini bazosi manifester kaka comportement oyo président azoboya. Tuzana wapi? Awa tuzana groupement Mbankana na plateau de Bateke. Kombo nani? Kombo na ngai Ignace Tambama. Webele abosani. Bon, biso toza ba jeune teke. Lelo tokiti epa ya chef de groupement Mbankana etanki ya tikali mokolo ya bafumu nyonso. Biso ba jeune tozomona comme tenir en Kamobondo. Izo continuer nde toyaki toyoka nano epa na ye tata mokolo likanisi nini oyo bango bazolala nango na butu oyo bazomona bakoko bazolakisa bango mpona makambo bondo eza nini po biso tolingaki toluka ndenge nini ya kokende kotambola mpona kosilisa makambo mobondo oyo yango toyaki toyoka makanisi ya bakolo soki eza ndenge. Pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Nzambe TV, tout me meli bino bilili de Yasika.